Selanga isengo fokane na zaboyi na misanti na kongola makila to ganyango to gagner match alelo to zwa victoire to kene to betanini phase de poule du monde pour nga pesa 2-1 pour nga pena soutenir penza le pas donc nga mona Congo penza na lingamboka na makasi ngo mona tous les temps le pas la betaka en tout cas na lata mobimba le pas pour na lingi mboka na nga makasi RDC ko bomanga pour na RDC pour na nga to remarquer 2-1 donc na za sir nango match aux la facilité score na nga besoin que non to sila na bango na 2-1 pas sentir que match ezali makasi mais biso to za besoin to kena coupe du monde na 2-1 pour na wana boto ba joueur ba otiabi bon Cédric Bakambo azangati wana joueur na préféré Yuan Wissa a marqué biso fort on a besoin lelo à prouver biso pour nanga vi match amical autota compéta déjà dans une assurance malgré pression ya ba jamaïcain bazana na vitesse bien sûr mais biso to maîtriser bango parce que na niveau de défense tozana batumoko bazana sagesse ya balle lelo naza fier na équipe nanga RDC to gagner 3 buts pour nanga lelo vraiment to gagner 2-0 2 pénals to gagner 2-0 voilà pénal sir match aller to gagner 3-0 3-0 première mi-temps 1-0 deuxième mi-temps 2-0 bala limamo to gagner 2-0 bon il va bien en terrain mais à tout ça 2-0 lelo vraiment Jamaïque a bimaté Jamaïque to gagner 3-1 donc bonne chance na équipe biso tout soutenir bango ba beta yuto ko ba gagner score nanga Veneza 3 à 1 pour na moni match alelo to beta bango to gagner pe kitoko do master to beta biso les ara le pas toujours à libanga le pas pe libanga do to beta bango toujours à l'aise to beta bango do pour na pe na moto beta bango 4-0 en tout cas tout un espoir il y a victoire lelo en tout cas, tu as confirmé que RDC est là à Makas. Tant que tu as dit que Makas, tu as toujours c'est qui. Tu as dit que n'importe quoi, tu as confirmé victoire en Abisso, Liboso et Jamaïque. Donc, tu as dit que était RDC est là à Makas. Malgré l'insécurité aux Est, mais tu as encouragé Banamboka. En tout cas, tu as dit victoire. Match à l'élo, en tout cas, l'élo de Kafouka. Donc, match où on a victoire et Banabiso. Sans oublier, Banabiso n'a pas est de la RDC, tous ensemble na bango et longo na RDC et longo makasi. On gagne bango 3-1. Ba Chassel Mbemba Bakambu na Wissa. Pour nga match lelo eza malamu Léopard a décevoir bisoté. Tokola la tête to la match wana tina suka après ça biso valeur tozo lukango wana donc et ça la malamu. Bon, pour nga score ils ont 3-0. bon match na biso ngana mola match na biso la 2-1 mais ce qui est sûr on va gagner hein? On va gagner ça je suis sûr et on laisse entre les mains de Dieu 2-0 bon pour nanga lelo qu'il n'est qu'il plaît banda histoire et banda c'est la toute première fois to botami to mona histoire du monde en ligne boy donc score pour na biso eza kuta ko hésiter 2-0 pas beaucoup plus donc to peut chance na mutali boso Wissa deuxième visa pas na yemoro Chancel Mbemba les demi-dieux il y a coup de tête Tokimi ouais Congo na ko ba Congo za la makila parce que c'est un choix on a mené muta salaki zanga na salaki ngote il faut na lingara mboka daga quel que soit nyoso ko le kana mboka donc nazo souhaiter ba bonne chose pour mboka na ngai pour l'équipe na biso le score est à 2-0 bon ngana ko senga l'entraîneur la PC classement yenda za na ba joueur ay état de santé ba joueur ayebi performance à ba joueur te na yebi que akoba ko tia joueur na place na ye parce que même yé morope a besoin ya victoire te bongo ndazana bina Cédric Bakambo zana bi Yuan Wissa zana bi bon na wa ko twa muke na tayel mbuku pa o tia bi
Bokoyoka Kinshasa eza ya koinda Kinshasa eza motivé pour na match ya RDC contre Jamaïque oyo kobetama lelo na Guadalajara na Mexique depuis 1974 na série ya Zaïre mboka ekendaki mondial lelo congolais sont très déterminés na cadre dernier match du barrage de qualification ya Coupe du Monde au ezobetama na Mexique. Votre chaîne PSB Télévision etambusaki micro na population pe bapesaki score ya match tolanda. Pour nga pesa 2-1 pour nga pena soutenir penza le pas donc nga mona Congo penza na lingamboka na makasi ngo mona tous les temps le pas la betaka en tout cas na lata mobimba le pas pour na lingi mboka na nga makasi RDC ko bomanga pour na RDC pour nga to remarquer 2-1 donc naza sir nango. Bonjour. Bonjour. Comment on a Comment on a Michael? Deko Michael, mboka na RDC ezobeta lelo contre Jamaïque. Bona score le match kozala. En tout cas, match kozala facilité. Score na besoin que non. Tout si là na bango na D1. Pas sentir que match ezali makasi mais biso toza besoin de na Coupe du Monde. Na D1 pour na wana bato. Ba joueur ba otiabi bon Cédric Bakambo azangati. Wana joueur na préféré. Yuan Wissa a marqué biso fort. On a besoin de l'eau à prouver biso. Bonjour, merci. Monsieur Gédéon. Bon, pour Nanga, vu match amical au total pour Beta, déjà dans une assurance. Malgré la pression, il y a des Jamaïcains, ils ont la vitesse bien sûr. Mais biso to maîtriser bango parce que na niveau de défense, ils ont la sagesse et la balle. On a déjà des apports à Liboso, il y a mis balé, nous avons la confiance na Yohan Issa na Bakakol. Tant que Issa peut dribbler, à enfoncer na katikati. Donc Bakambu bino moko bomoni ndenga azo pela mikolo. Donc victoire est certaine. Ata et Mathieu Kiti ata moko. Tozana posara ya moko et Silina. Ah bonjour. Comme grand prêtre Etienne Lubanda. Bon, et c'est le Bami déjà. Match on est aux ala match moko ko beta na score moko très lourd. 3-1. 3 aux ala pour na biso et le ko makasi RDC. Talaka. Ah talaka moto akena sango azawana. Chancel même bazawana. Mais chaque eli bazawana mais surtout nani Mayele Fiston. Ah, monstre. Bonjour. Bonjour. Comment est Sandra. Le Lelo naza fier na équipe nanga RDC. To gagner 3 buts. Bonjour. Comment on a Martin? Le Martin, comment on fier drapeau ya Congo? Ngapa na Congolais makila banini. C'est sport lelo to gagner na 1-1. Bonjour papa. Maman comment est? Comment on a Tania? Maman ta le RDC beta pour na yo lelo to gagner combien? Bon, pour nanga lelo vraiment to gagner 2-0. 2-0. 2 pena. To gagner 2-0. Voilà pena sir. Bonjour. Comment est? Raphaël. Oui. Lelo mboka na zo beta pour na yo match aller to gagner 3-0. 3-0. Première mi-temps 1-0, deuxième mi-temps 2-0. Bala li maman. Cédric Bakambo na moko. Yohan Wissa moko. Na Théo Bongonda. Bonjour. Comment on papa? Comment on a Apichu Kumos. Apichu yo moko na zo beta pour na yo. Match aller to gagner 2-0. Bon. Il est bien en terrain. Mais à tout ça 2-0. Bonjour Ndeko. Comment on a grâce Ndonga? Ndeko grâce. Le lomo kana zo beta contre Jamaïque. On a eu score le ko za combien de temps? Oh, lelo vraiment Jamaïque a bimate. Jamaïque to gagner 3-1. Donc bonne chance l'équipe. Biso tout soutenir bango ba beta yuto ko ba gagner.
Score nanga Veneza 3 à 1. Bonjour. Comment on a bien fait? Pour nous, on a mon match à l'élo, tu as bête à bango, tu as gagné petit toko. Donc, master, tu as bête à biso, les arts, le pas toujours à Libanga. Le pas à Libanga, tu as bête à bango, toujours à l'aise. Tu as bête à bango, pour nous, on a tu as bête à bango 4-0. Bonjour Ndeko. Comment on a Nazali Ndeko Christian Kabongo, président de la motocycliste, la cité Pumbu, et puis président cellulaire, il y a eu des PES, coordonnateur P, il y a pas président cellulaire, il y a eu des PES. En tout cas, tout un espoir. Il y a victoire, Lelo, en tout cas, tu as confirmé que RDC est là, il y a Makassi. Tant que tu as dit que Makassi a toujours c'est qui? Tu as dit que n'importe quoi, tu as confirmé victoire en Abisso, Liboso et Jamaïque. Donc, tu as dit que était RDC et le Makassi. Malgré l'insécurité aux Est, mais tu as encouragé Banamboka, en tout cas, mais Abisso victoire. Match à Lelo, en tout cas, Lelo est à Kafouka. Donc, match où on est à victoire et Banabisso, sans oublier Banabisso la partie Est de la RDC, tout ensemble, et le monde RDC et le Makassi. Bonjour. J'en cite. On gagne bango 3-1. Chassel Mbemba Bakambu na Wisi. Bonjour. Comment on a Junior? Pour un match à l'élo, ils ont malamu, Léopard a décevoir Bissoté. Tokola la tête, tokoze la match, on a tina souka. Après ça, Bisso Valère, tozo Luka, donc et ça la malamu. Bon, pour un score, ils ont 3-0. Bonjour. Bon, match n'a pas été un match Bonjour madame. Bonjour. Madame, comment on a? Naomi Sumpi. Naomi Sumpi. Lelombo kana yo. Sumpi. Naomi Sumpi. Ouais. Lelombo kana yo ezobeta. Match yo sona qualifié donc le mondial. On a yo score le goza dire. Mais ce qui est sûr, on va gagner. Hein? On va gagner, ça je suis sûr. Et on laisse entre le main de Dieu. 2-0. Bonjour. Comment on a inspecteur Kevin? Inspecteur Kevin. Ouais. Donc qui a qualifié la match l'élo au mondial. On a yo match bon pour nanga l'élo qu'il n'est qu'il plaît. Banda histoire et banda c'est la toute première fois tout botami tout monde a histoire du monde en live ni boy. Donc score pour na biso eza kuta ko hésiter 2-0 pas beaucoup plus. Donc on peut si chance na mutali boso wisa. Deuxième visa par la Yomoro Chassel Mbemba, les demi-dieux. Il y a coup de tête. Tokimi. Bonjour. Bonjour. Comment on a papa? Comment on a Pati Bola? Papa Pati. Ouais. Le Léopard a Bobeta. Soti to va qualifier la match de l'équipe du monde. On a eu score en match de l'équipe au Congo. Ouais. Congo on a le Congo ça la makila parce que c'est un choix on nous a mené à Salaki Zangam na Salaki Amote. Il faut na lingara mboka daga. Quel que soit nous ce qu'on les Kanamboka. Donc nous avons souhaité la bonne chose pour Namboka Nangaï, pour l'équipe Nabiso. Le score est à 2-0. Bon, on a l'entraîneur la PC classement. Il y a des joueurs, il y a des états de santé à joueurs, il y a des performances à joueurs. Il y a des joueurs na place parce que même les Européens a besoin de victoire. Cédric Bakamba Zanabi, One Wisa Zanabi, bon. Bavander Bateki, Mayo et Latami, tout le monde a soutenir Léopard dans le Lengue Naye, Yako Saganate, Bolanda. Et ça, on a un sentiment, quand j'ai un sentiment, Tarambo, on a vu sur le Kumu, le président, merci, n'a pas mis sur Fati, donc, à soutenir Bisso, nos joueurs, après ça va monter, ou Pembamakasi, tous les Kapenza. Bon, pour nous, on a monté au Mario, Mario Penete Kamanango, et était comme avec la Kitoko d'or. On va faire un minimum à passe Benza.
Et ça, on est les Congolais, en tout cas, il y a fierté. La fierté, peu importe Bamboka, Moussou Sinde Balobaga, non, RDC, ils ont un pays, ils ont un problème. Les Bamboka, on a soutenir 100%. Donc, la les lobbies sont OK, ils sont encore plus fiers. te esalanga esengo fo kane naza boye na misanti na Congolais ya makila toganye yango toganye match ya lelo tozwa victoire tokende tobeta nini phase de poule du monde. Yo moko ozomona kaka ti ndenge daya nalati weseke esalanga mpena bien ya trop tolinga mboka na biso ntina ti donc toza mpena nsima ya baleopard na biso oyo mwana mboka oyo mboka fatiti biso nyonso boye kaka victoire donc oyo mboka nde donc tozosoutenir RDC toyoki toganye esala esengo mpo mboka na biso nde ezobeta donc mboka biso bakita bamata bana 2-0 donc toza toujours na nsima faci eloko ya te biso nde RDC nde makambo esala ndeni komona yo koaporte charpe ya RDC na esanga esengo makasi plaisir lokola nalinga mboka yango na somi ekosala biso esengo mingi etake fonctionnaire à l'état tokosepela mpo tokotombolela sous chef de l'état drapeau wana ezalaka le 8 mars lelo toza le 31 mars donc ce sont les mêmes histoires oyo ekozongela biso victoire pour mboka na nga 2-0 essentiel même na wisa et tout ekota bon soki déjà omoni tolamuki na elembo na nzoto boye ça dit beaucoup lelo biso toza bato ya misala mais toboyi kolata uniforme na mosala tolati elembo ya mboka eza mpona kotalisaki avant mosala mboka ezalaka mpe après mosala mboka ekotikalaka mosala ekotikalaka mboka vraiment na bapriere na biso na bamakambo na biso nyonso RDC nde ekolo tozobunda toza nsima RDC tala bapeti na ngai ebele baza awa tout le monde bazochanter victoire biso toza bachrétien tochantaka victoire avant la guerre déjà victoire eza certaine. Bon, fier d'être congolaise quoi, fier d'être congolaise et tout. Bon, moto aza na chance ya kotia babia lelo eza wisa après Meshak, c'est tout. eyokani mboka ezalaka boye. Félicitations na yo Congolais pour notre soutien au Léopard. Bonne chance na équipe bozala qualifié pour degré mboka ezota elabino bosala ko ba 20